Magazino yeah. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Boulukite Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi mbote bakino pe bienvenue na disi Mbote Bakino a fait bienvenue à l'édition Yastika, le vendredi 12 juillet 2019. Dans l'actualité, Nakoyebi Sabino qui est président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, na directeur ya cabinet na Vital Kamerhe Bakitaki, le vendredi 12 juillet na capitale Angola, kuna na Luanda. On a assisté à la mini-sommet quadripartite na ba homologue na ya Uganda, Rwanda et Angola. Après discours du chef de l'État, la première journée africaine pour la lutte contre la corruption, ndenge abetaki c'était pour la bantivaleur nyonso pe ba secteur nyonso pe kotia ba stratégie pour la lutter contre corruption. Peuple congolais azali très satisfait azangi malobati alobi un mot na micro ya KNB. Magazino yeah. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Magazine Kinshasa. Eza pasi makambo président lobaki. Le président yazali na bonne volonté. Yako sala makambo wana. Mais akokukango te pona nini na bato azosala na bango. C'est un peu compliqué. Makambo il faut abandango na muzindo. Vous allez comprendre. Il faut abandango na muzindo. Ce qui a neutralisé une base. Par exemple, biso hier alingia azwa liboso pour que nani corruption et sila. Et que sila te. Parce que ya azui kuna. Mais awa corruption tozo sala yango. O kende par exemple na wenzi. Tango komi na wenzi. Okomona à un certain moment batu oya ba taxe d'abord bazo senga bazana ba taxe ya faux et bandi wapi bandi na commune la première échelle là du savoir que corruption si là liboso banore ko assainir d'abord l'état à la tête de l'état et ça va assainir qui va mettre qu'il y ait des sanctions que quelqu'un qui fait la corruption va sanctionner et qui est sûr que il s'arrêtait à un moment donné. Nous voyons tant Kabila le pétant à côté qui dès qu'il est au pouvoir. Et tant qu'il y a eu la corruption ici là qui. Non, je me suis souvenu encore d'un ministre Kabila bakangé pour le détournement et s'est retrouvé en prison. Ici là, malembe. Pour la RDC, tozo kende nango kaka malembe. Pour la corruption, tala kaka bana oya biso ya lelo. Moi na présenté examen d'état. Ayebi français te. Ayebi kokomate. Pour la corruption et ses côtés. Il faut babanda na batu ya likolo pour bala kosilisa na batu ya suko. Kobandela ngwana basala bango nini? Bazala bien payé. Mama journaliste, merci na motuna wana. Wana besoin ezali kolela na biso ba mama ya kala. Likambo etali corruption. Ebomi na mboka. Ebomi misala ya mboka. Soko tali corruption kotiti na ekole ya bana paso tange suma la monte. Mwana kosisa classe boye ayebi makambo ya tangete. Pona nini corruption? Bilete ya kosomba. Basi la bisi ya kosomba mwana tanga kate. Bon corruption c'est ko malamu ya kotra na mboka. Likambo chef de l'état termine on a félicité na encourager ye. Prime vraiment pas na ye.
avant de prendre en libérer na libérer pour mboko ye tombwama biso pe toza sima na ye discours za kitoko appliquer eloko wana eloko zo mboka non application atangi ba article depuis 2002 ya zalaki na ante akuti yango mais nayebi na lokola zali fils de quelqu'un qui aimait le droit à quoi appliquer yango appliquer yango ça na complaisance. Son arrivée nous a fait beaucoup de choses parce que c'est un président qui n'a jamais été dans un gouvernement, qui n'a jamais géré. Alors, on va pas s'y aller. Ce qui a soukoli potawana, République Ebongi. La seule chose qui nous reste pour République Ebonga, c'est la corruption, qui est totale. Va changer la loi électorale. Ils ont mabé. Yo mutumoko va poser 4, so réussir, parce que on a musolo. Banana yo ba cousine mosté tokotana eloko ya solo nandima ke nesika na ntango lobby na likambo un gouverneur élu par 48 personnes sur 10 000 personnes qui va diriger. Comment il va diriger? totikala kaka na discours ya chef de l'État ba combattant ba lobby lelo na micro ya KNB chef de l'État lokola a eu décision ya kosilisa corruption en la République démocratique du Congo en tout cas avant na na santa po corruption de bomaki mboka na biso au Congo. Kinshasa na biso yeah magazine esali biso plaisir makasi na o etali makambu ya lutte contre la corruption tolobango bien na lingala moyibi c'est-à-dire lutte contre la corruption o ezali confusion ya mbongo ya l'État na mbongo ya poche na yo c'est-à-dire batu ya UDPS oyo bako kota na makambu ya corruption baye bango bien bango bako beta mafimbu makasi pe bako zala puni sévèrement c'est-à-dire nazo avertir bango déjà tant que gardien du temple la démocratie mutu ya UDPS oyo akozwa elengi ya kozwa ba bien ya l'État oyo eza ya l'État akomisango ya ye soki to constater yango to kobimisa na poisse. En tout cas discours chef de l'État salaki en tout cas ngamo kamusenga makasi na sepena discours makasi na ba point apesa ki wana point oyo mai makanga makasi oyo pesinga espoir que Congo kobonga ezaka justice wa lobi ke mutu te na Congo a élection intouchable eloko esepesanga makasi nde yango wana discours wana eza malamu makasi parce que mboka na biso to leki tango molai na makambo etali corruption peloko bomi mboka oyo eza corruption bato ba travailler na mandat passé problème bango ezalaki ya koyiba kosala boye yango peuple congolais souffrir makasi yango le roi tozwi mokonzi sika ayepe na makanisa sika yango tozo sepela tozo mona ya Congo kala te makambo bien zo salama tozala bien azali na ba intouchable te donc mutu moko boye ata bomi mutu yeba ko simba ete alobi alingi makambo wana soutien touchable azate na mandat na ye mutu nyonso soka sali mabe bakokanga ye abuki mibeko bakokanga ye eza na cour na parquet na tribunal ya cour constitutionnelle bafongola déjà dossier ya on a sengi chef de l'État pour balobi intouchable azali te de façon que bafongola procès ya PGR actuellement appelé pour que j'ai un près de cours de cassation to samba naye na makambo nga na fundiye normalement discours na chef de l'État salaki premièrement na PC non longonia pour corruption ezaki le rôle là et le moko ezaki kwa kindoki peuple ba politicien congolais ba liaki pour na ko luka moyen ko convaincre bato pour que ba luka moyen ko ba poste to ba luka moyen ko sala buzo bana bango pour na corruption na CPL makasi atelemi la corruption wana pesa la paix pour toujours être la paix bongo corruption dans sous mboka te parce que la corruption ne permet pas un développement ingi ba o basala mbongo te ba ko se retrouver te non les longs boye même na niveau il y a alobeli même ba poste politique pour obimata beaucoup mettre pamba faut que mon asoki nani OPC soki nini comportement na faut ici là je crois que tous dans la société moko oyo ba décrire ka ba problème ebelé mais justice faut ça musana yango président de la République ça lobby parce que la corruption ne permet pas un développement
inge ba o bazala mbongo te ba ko se retrouver te non lelo ndenge eza boye même na niveau ya alobeli même ba poste politique pour obimata beaucoup mettre pamba faut que mon soki nani OPC soki nini comportement na faut ici là je crois que tous dans la société moko oyo ba décrire ka ba problème ebelé mais justice faut ça musana yango président de la république ça lobby il a quoi que société ko simisé a quoi ta société peut ça ba injonction na pouvoir judiciaire peut ça pouvoir moko indépendant il en tant que exécutif na niveau ya pouvoir exécutif président de la république mon condition d'institution il y a bon fonctionnement ya mboka et si à lobby à la 7 ans. Maître Basile Oyo azali cadre na UNC yepe na ngambu na ye alobi merci na chef de l'État pour na ndenge ya célébrer journée africaine lutte contre la corruption devant ba acteurs étatiques nyonso pe ndenge ya célébrer yango pour jamais ezala célébrer en tout cas ba acteurs étatiques nyonso wana esengeli ba tia yango vraiment na misala po na secteur nyonso pe na ba kwa nyonso ya République démocratique du Congo corruption esila. Na ko féliciter mokonzi mboka na makanisi ya malamu oyo asali pona ko célébrer journée internationale oyo ezali chargé ya makambo ya corruption. Ngana mituna ki mutuna est-ce que na mboka na biso oyo journée oyo bandika kana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to ezalaki koleka inaperçu. Mais to kokumisa mokonzi mboka po azana volonté andimi ko célébrer mukolo oyo liboso ya ba autorité ya mboka po bango pe bazwa conscience et que ba accompagner na vision na ye po makambo malamu esalama natangi mibeko na biso na code pénal livre 2 na moni na 4 article 147 tina 148 na se bazolobela makambo etali corruption code pénal eza lelo te Félix Mutoye na ngote ezali eloko ya kala yango to sengi na bandeko na biso ba juge to sengi na bandeko na biso ba oyo bazala ba professeur ba oyo bazala bisika ebele ba appliquer loko oyo corruption za malamu te omoni tango zolinga ko favoriser kaka mutu abanda ko sala mabe lobby mabe wana pe ko songela yo omoni na tali na Biblia ba lobby la justice élève une nation bandeko na biso magistrat bandeko na biso ba juge bozwa eloko oyo et que batu ba yake bele na ba dossier pa na bino nde boza censé bo respecter mibeko oyo bocha inapplicable décision ya mokonzi mboka bosunga eto kende liboso et que corruption oyo eza na kati ya école oyo eza na kati ya ba bureau oyo eza bisikatel toloba biso moko ba congolais que non non nous disons non à la corruption et que mboka na biso kende liboso sala malam corruption eza mabe to salela yango te donc to landa vision mokonzi mboka za ye moko akokoka kosala makambo wana ye moko te na kati ya cabinet na ye azali na batu pe balingi ye batu baza na sima na ye directeur ya cabinet azali Vital Kamerhe na bandeko mususu bakomettre yango en pratique ba gouvernement et puis ba institution belé ba mettre pe loko wana en pratique de façon que non lobby mboka na biso ba classer yango parmi ba mboka oyo ezali ko respecter mibeko o ezali parmi ba mboka oyo corruption ezali te ni mokonzi mboka yaki ya lobby mutu nyonso ala na posa travailler na ngai a adhérer pe na vision na ngai omoni à l'époque où on a institution ou bien ba gouverneur ou ba leka ba président ou ba leka ezana batu moko wana benga bango ba intouchable akosala mabe akoyiba akodetourner biloko ya mboka et puis batiki bongo akei eza malamu te biso tozoloba pe ke ndenge mokonzi mboka alobi ba intouchable bakosala te bazala pete yo ndeko za na ndako yo ndeko za na bureau yo ndeko za li place songolo soko moni mutu azoya na ba trafic d'influence alobi ngai nde na uti na présidence ngai nde na uti pa Vital Kamerhe ngai nde na uti boyo soko azoya na biloko ya mabe il faut bon dénoncer ango et que intouchable na régime na biso akozala te soka sali mabe bakangi à répondre ba acte na devant justice et que mboka na biso et que liboso mboka eza ya ba congolais mboka eza ya mutu moko te parce que liboso na régime oyo uti koleka batu moko ba monaki mboka lokola ya bango il peut faire tout ba organiser comme moko te mais yango wana mokonzi mboka rappeler bango na bino pe boza pembeni na ngai na ba baza musika boye ba ke soko ko ina filet ba okanga yo et puis ok ko répondre ba acte na yo
Na basango mosusu Sengeli Boyebake président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo auti bongo ko nommé Freddy Matungulu oyo azali moko parmi ba membres. Il y a présidium, il y a la Mouka comme administrateur, il y a Banque africaine de développement BAD na mukuse na yango. Abe chol le pona ye lobby en tout cas félicitations à chef de l'État. Azali na initiative bien pour na kotombo la Congo donc bato ya la Mouka ba rejoindre Freddy Matungulu. Oui, peuple congolais, bomoni, bonne volonté, à président Félix Tshisekedi Tshilombo, autre le Bakiaza, dernier cartouche pour le peuple congolais. Malgré la trahison à Genève, malgré Kindoki, franc-maçon à Genève, au Balingaki, Babébi sa réputation à chef de l'État, Metala Leloyo. Opposition peuple congolais, Azako Betela Tolo, Lamoukezab. Félix Nabolingona, le Bik non de Gonanga Matungul, malgré Tia pillé, malgré Oza parmi Bato Badijambo Kaosalamabe, Nga. Félix Tshisekedi, le passé, c'est le passé. Travaillons ensemble pour l'intérêt du peuple congolais. Lelo Freddy Matungulu, papa journaliste, a accueilli BAD, Banque africaine de développement, signé par le président de la République, malgré la trahison. Maintenant, on a adressé un message à Martin Fayulu, tika tribalisme. Olingago memamboka on a niveau tribalisme pour te batuba panzana metala bolinga Félix Tshisekedi et panzani Congo mobimba na ba Freddy Matungulu ba komi ko kendeti na niveau babad papa ta la place na ebisaka peuple congolais to fongola miso to soutenir vision ya chef de l'État ba place bozo mona makambo zo tambola te bo bengi pour te biso to kitana terrain to tala makambo nini ndenge zo tambola te tala Félix asangisi batu nyonso na ba bebisaki nzamba pambola mokonza mboka nzamba pambola peuple congolais na ebina 5 ans oyo qui vivra verra avec le peuple congolais. Pour la nomination, il y a Freddy Matungulu comme administrateur, il y a BAD. Ndeko Douglas Tulengi pour naye ya lobby, en tout cas chef de l'État. A kokisi ndeka kamaloba na ndenge ya lobaka au départ que azali kotendre le boko naye pour na ba Congolais nyonso balingi ko ya ba sala pour na kotombola Congo na biso. Magazine Kinshasa. Eko sala pasi mingi biso tusele yeno tolongola Kabila à la tête. Nyoka ou bien moyine peuple congolais zali Kabila. Tolongola Kabila ozali pouvoir azamoko ya opposition Fati Tshilombo Tshisekedi Antoine on a bien ba jero pakibo. Mais ngala ba toujours la muka ya pas na venir na kati la muka. Lelo la muka lelo yo so ba ni ba travailler biso mabeza. Ndeko matu mo ngeno ko sala opposition ya Fati na vite caméra ko raté. Yomwe ba nommé directeur ya développement ya banque africaine. Mabeza ba moi na mboka. A Congolais ko ba Congolais nyoso. So ndeko Fati mo ngeno a nommé a servir mboka mabeza. Donc ndenge moza ndime ko travailler comme opposition républicaine, ndenge mo Matungulu ndimi geno azala na directeur et puis apesi merci mo konzamboka o asi ko nommé. Donc la muka eza l'avenir mo côté la muka eza oyo basana pona ko sombo konzamboka, il y a pas une opposition dans ce pays. Konzamboka tchaki loboko na atandaki loboko munyosa pour ça travailler na ye aya à travailler na mbusi na musi apesa opposition na ye Moïse apesa lelo ndeko na Matungulu mpanga na muna banono ametwa 20 Nous avons opposition fait ça, petit Tshisekedi fait ça, petit vite caméra fait. Amen ni mana kusati fuma boala Tshilombo Antoine Robin va jouer par exemple mabeza. Donc elle m'a servi mboka né, aza pemela mo konzambo et puis pemela ya vite caméra. C'est une fierté pour moi. Maître Paulin Moukala, Oyo Azali conseiller en charge de questions techniques, na primature, Azali qui vraiment menacé. Mon collègue lobby je dis na pourquoi et pas ya bakasi qui a ex premier ministre Bino Tshibala botala le lenge nini. Moi si na Azali ko déplorer na micro ya KNB. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso kufunda Tshibala na baro na bavoka mususu yango atindi biso tokubeta yo sipoyo awo kufunda yene okenda kufunda ye kuna ngabi makambo wana etali binote na yebi makambo zo so yebi kemawa apesa yo mbongo ya kufuta ndako nini to yate
nde biloko elakisi ke na ndenge nazokweya bato nyonso batali bazokointervenir te babeti ngai mabanga na motu mwana moko kombo na ye Yuri akangamaki kuna major wana atikali na ye d'après makambo ye koyebisa ngai ntango beti ngai libanga nde nakwei na perte de connaissance ngai na ye kose retrouve na hôpital awa ndenge naza boye lobi aux environs ya 16h collègue moko abengi biso alobi boza wapi nga nalobi te toza na ville alobi boya na primature bazofuta bacomplément na biso ya salaire tozalaki na mobali na nga mokala place moko nayebisi ye nga abi balobi bazofuta mbo bacomplément na biso abi ah ça tombe bien ndenge papa aza malade ça fait déjà presque une semaine azozwaki cité comme ça ndenge bazofuta tokende ka tozwa mbongo mpo toleka moko na hôpital tokende opesa mbongo mpo basoigne papa ngabi ok ça va tokende tokei tokomi na prémature tomoni badélocalize paye olie ezala na kati batia yango libanda neti ezalaki na kati si balabala nakei na nga mpo arozela taxi ye namoni ye motu moko interpellé babandi kosolola ye babandi kosolola ye basilisi kabo alingi alanda nga namoni groupe ya bato ya ti balaba ye oh non maître ye atelemi bon liboso namoni bazalaka na bitili biso kopose baquestion ele mosusu eloko moko edepase bango baye kopose baquestion mpo alimbola bango natiki na nga nazotala bango kaka bandi opose question namoni voi ebandi komata nalingi nakatisa mwasi moko ye mamani kokatisa te bakoagrese mpe yo nakatisa te ndeni so nakatisi te so bazoagrese bakosala ye mabe namoyika bango bandobeta ye bango nyonso bazobete à la fois le nazokasa namoni kaka bamoko motu pouf akwei le rakwende na bandi koganga bagarde rapproché ya tibala baza wana bazotala le rakwende na bandi koganga me ndenge nini bozoyede ye te ndenge nini bozotika motu boye boningi baboma ye na miso na bino boza bagent sécurité ndenge nini na bandi koganga et en plus bozobeta ye bobeti ye boye boyebi eza na problème attention na bandi koganga le bamoni tellement ke naza koganga ne namoni o te mama yaka kote oyo mutuka eza omema ye na hôpital nayebi bango baza mpe bato oyo basalaka wana na baza quelqu'un baza bachargé d'études bamosusu bazali bapersonnel d'appoint nayebi bango tozali na ntango elanga kasi esengaka mwa ntina ntango mpe na pokwa betesko mpona kosunga peuple congolais mpe mpona kobatela santé ya peuple congolais abimisi te kitoko na nkombo ya te Africa Choice Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Betesco pona ko satisfaire ba client na ye azana gamme ya ba produit ba bengi gamme Africa Choice na kata gamme Africa Choice ango tozali na ba produit kitoko pona malili surtout kola yelanga ye tozali na ti Africa Choice ozali ti mo kitoko makasi soko meliango ezali ko chauffer nzoto na yo ezali na belément nutritif très important surtout pour na bato babelaka makolo bato bazaka palpitation de cœur donc tia kitoko komela yango babengi te Africa Choice tala yango ndenge ezali rouge kitoko mama mwana esengana melati o babengi te Africa Choice po yango ezali kosunga biso na nzoto na biso po nzoto na biso ezala makasi mingi d'ailleurs na tongo soko bima lili ezali omeli mwa tasse no ya te Africa Choice esungi yo ezongi organe na yo organisme na yo kitoko makasi et puis ce courage ya kene musala yango tozali kolobake banda journée na yo na période elanga na te babengi te Africa Choice yango kosunga nzoto na yo pe libota na mobimba
na bokoko lelo tolakisa bino lolenge nini chef président ya ba chef coutumier nyonso ya Grand Kasai na kombo ya lembalemba l'étoile ndenge asalaki sensibilisation na ba chef coutumier nyonso ya Grand Kasai pe na ya Grand Kindu na nyonso wana mpona ko sala assainissement mpona ba faux coutumier nyonso oyo ba ya ko evre na République démocratique du Congo. Mokolo ya jeudi 11 juillet 2019 na commune ya Lemba, Sa Majesté Lemba Lemba Kelakatwa asangisaki ba chef coutumier ya Grand Kasai pe ya Grand Kivu pona ko sensibiliser bango sur ba désordre oyo ezo salema au sein ya ba chef coutumier. Abetaki sete na koloba ba faux chef coutumier ba komi ebele na yango pona ko sunga chef de l'État esengeli recensement monene esalema pona ko démanteler ba faux chef coutumier nyonso. Cérémonie elekaki kitoko ba chef coutumier oyo ba utaki bipai na espace Grand Kasai pe na espace Grand Kivu ba reyosaki na présence na bango. Au cours ya même cérémonie, Sa Majesté Lemba Lemba Kelakatwa azalaki accompagné na Sa Majesté Miami Kabare ya Grand Kivu, chef Mupompa ya village Mupompa pe chef Uta ya Basonge. Sur demande ya ba chef coutumier nyonso oyo bayaki ebele na cérémonie wana basengaki commission moko esalema pona ko mettre fin na ba désordre wana. Commission yango ekokambama na Sa Majesté Lemba Lemba Kelakatwa. Na bino bavandi boye ezali likolo ya désordre oyo bino boyebi parce que bokolala na butu olamuki otali na nzela chef azolek parce que omoni chapeau surtout bino bato ya diaspora soki omoni kaka mutu na chapeau ale aza mfumu okei otuni ye bamituna yebisi yoke na aza mfumu boye te devant ba bêtise nyonso wana nde omoni lelo tobengisi bamfumu ya Grand Kasai na boye na miso na bino bapesi ngai charge mukumba ya kokumba bango comme président na bango ya bureau provisoire po tomeka ko recenser bamfumu nyonso ya espace Grand Kasai toyeba mfumu ya Lukuta aza wapi ya solo aza wapi parce que lelo ba politicien musala na bango ezali koluka ndenge nini ya ko déstabiliser le pouvoir coutumier. Ya mbala oyo nous allons nous organiser autrement.